Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Vraiment, ils ont que des biens, ils ont que des biens. Si là, Azamutumo comme même Ngana Zaro Bana Ekala, n'a pas dit si l'homme a yélé. N'a pas dit si l'homme a yélé, si l'homme a camarade. Oui, Ngana Zaro Bana. Aïbi. Jonathan, film plus Oyo. Belvé Zaro Sala, il y a quelque chose à pétrole. Lorsque vous y avez une chaîne Belvé, peut-être tout le monde peut être beau, tout le monde, tout le monde, quand il bande avec ma fille, mais peut-être qu'il y a des critères à Belvé, il y a quelque chose à rassurer. Pourquoi je ne sais pas c'est quoi. Eza chaîne naye ngaza patron na tumba naza patron na Gabriel Bolemboti. Ça ne dérange pas. Ce qui n'a bina benga leke chute na bengi ete. Na comprendre lelo si la za vraiment lelo. De ba Belvé Kandé baza féliciter bango tout baza. Les bango nyoto baza bango féliciter. Baza vraiment féliciter mais collègue aza moninga na hotel. Tes collègues camarades notés. Tes collègues camarades notés. Mais ko yeba c'est quoi? Non Lucate. Non Lucate pourquoi? Parce que bato tracer boye. Tu dois comprendre gâté. Mais ça peut pas bato bazo tracer. Ça peut pas bato ma balwa ma besirio na kata chaîne wana baza. Na kata chaîne Belvé. Oh ndio bike ba 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 chaîne so bomba pour ba voler. Bon, baza te nga baza pe na kata. Ata baza pa na baza. Ata baza ba bana. Baza. Ata bazali ba bana. Ata baza tivre baza. Wana ba o bato ba kelela bato ba na baza ba demela pa mutu pozo azwa moi vie. Wa bato ba kelela. On se faisait gars si. Ngana limbisa nyo camarade kaka. Ele ça si la tika ba camarade. Collègue aza camarade noté. Omoni collègue na lobango butu moyi, collègue a camarade noté. Collègue ko zwa ka o moto. Vous comprenez? Collègue ko zwa ka yo moto, soka za mutu bien te, akoko benda ko moto. Bato ba bonga na ba fatu miracle. Bon bazoa po bon batonga betaji banini c'est normal. Banda kumwa côté. Mais banda kumwa côté baza ba fatu te ba musube baza basu ba bomana na bomba lobate. Te mtakata bomba na tetika. Ndazo ka fatu. Oh, te na biye mtazo koleka biso nyoso. Sino so batati c'est fatale kibino. Oui. C'est fatale kibino. Oui. Bona na boya. Mtatinde bango te. Bon. Ngati ko pesi nga kanda nde oleba senga pardon ke bolimbisa biso ezaki nango eloko moko boye mais bon ba bolo ba bezaki base non ba base ba balo te ba ki réellement za base te oh Jonathan za base te nga ko satin moi na ibso ana ko sakateti bona ko sa na ko tali feu na kameza ngati mais base comment tu sais que d'avenir za leki non d'accord ça za leki non bon va leki non mais ba d'accord ça na d'avenir ba za bolingo te ba na rapporter ai bité papa mais za base te donc ça good. Non, mais on est fou, tu vois, Nini, tu vois, je l'attends. Je vois tout, Nini, tu vois, je l'attends. Je vois tout, c'est quoi? D'accord, c'est quoi? Comment Moutambongo? On passe à la scénario, faut pas s'en faire. Mais avec l'engi, bah, d'accord, ça s'arrête l'engi. Nanenga kwazara nyenye wana wale uzomona kama mutu nzoka chérie bapeka banzoto moko tozobanga do mona ebe voilà de Davina oui nasta mona to comme liang nini ngolo moseka na bandal aibi na mona oui ozobanga kata Davina ha ozobanga sani tozobanga ne bakata kisi wana Adima, asa makamnae. Je suis contre. Camarade nga shoga mkonsolo ba nga dabu yele mwende ngo ba TV no sa succès boy. Il faut ce qu'on comme rozabela c'est ayebi makambo ba so yambia olo bango. Na changer ce qu'on a na nga bina na bishoga. Nga bongo te na nga mtapesa nga conseil bongo te. Pesa nga conseil bien. Le 20 ba tambula na ndenge ni. Tendeza boye. Au moins les eloka kyodo, eloka suki tikale kika ya kyodo. Et ça m'a sauté. So mon estami peut-être mtalala kina pandi makolo ala ma bena ndako na bango ba zui caméra. Asa nini? Ala ki ma be pandi makolo, ba zui caméra be téléphone, ba filmer ye. Makolo ma pandi nini? Akoza lali na ye pandi na ye boye. Abandi ya basi boye. Pandi na ye boye. Abandi ya basi boye. Mtu so ala ne bongo. Moi je te dis. Apandi boye. Oui. Eko moi si pe ya mobali. Posanzo des moko ya ba 5 organes de sens to seigneur kobatela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons,
Le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilés. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, ekota kilibinja, pasoko, mandaka, mata, basangu, tine yali, pwani, kuluka njete, esa la bino nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mi la plante naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, bao. Mafuta Déborah, sucre mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngai na bino simbali sakani. Mafuta Déborah, kilelo. Ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, les Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi ya Kevin et Panda, Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopandi Sango ya Solo. Merci à vous tout le monde, Anakati ya Congo, Liziba TV, au Lingue émission Nabiso, Ba Vérité avec l'artiste, l'actrice Gabrielle Bolé, Mabi, mère Nangamoko, Atikra Ngate, les Amoko, émission de Bosseur en 2021, et l'autre Salamona ya Gabi, Abi, Tumba, Ako Tumba, la seule émission, ils en a sepe kangi na 2020 ezali kaka tumba oye ningisi mokili lelo ba meilleur vena ngata ko pesa mingi na maman Nathalie Fiki po motema papa Paul Fiki po la PC moto bisko zali papa Paul tozana posa to voyager ngana ya Turquie alors soka ka visa papa visa non papa Paul Fiki po tozana posa tokende Turquie alors visa to ka la charge pour asma so billet to visa yo moindene asma so billet to luka wa cher to boakeli ya moins cher so ten te billet so luka ba visa papa Paul Fiki ngoto pour ça billet ya Turquie zo to kanini ba visa mo tellement Natalia bo sa to futa so ba ten maman ye kutuko akoko ye bana pena bango yo billet oh ya ko ye bana pe kuna to communication bana Turquie to zo ya na Gabi to ningisa kuna na Gabi bo Turquie yawe mabanza molatisi to ya kuna fifi miel to zo ya kuna fatu to zo ya kuna to la somo to za na Turquie na bona c'est de tout bolingaka biso ya Gabi bonne année d'abord merci pareillement merci komisi biso lelo na 2021 oyo ebele bakomaki yango te ebele bakufi yango tolinga to remercie dans nzambe tana losambo tana prière pour esala bien. Merci Père de gloire, l'Éternel des armées. Oza malamu mingi pona biso Seigneur Jésus. Tokoki kokota 2021 te tosengo merci che. Makambo eleki na 2020 bitumba. Makambo ndenge na ndenge bandoki batomboki mboke peli moto ba confinement makambo ndenge na ndenge otomona na vite o esalami. Kasi Seigneur Jésus na ngolu na mawana yo obateli biso okomisi biso okatisi biso tina 2021 tokosengo merci te pona nini opesi biso souffle opesi biso vie otambolisi biso njoto makasi zwa lokumu na yo tokomisio to sanjolio limbisa biso na mabena biso to salaki na 2020 soki to finga ki to inaki to yiba ki pite na ekobo soki to lobaki mabe soki to salaki baninga na biso mabe soki to salaki mabe ni Seigneur to sengi obolimbisi makilano ezinga biso esokola biso epetola biso elongola mabe no se bwaka na 2020 na 2021 oto koti na kati na kimia peto nzimi makilano esokoli biso pesa toto makati longola ba maladi makamandenge na ndenge longola molimo no mosanto etambwisa biso molimo mosanto epesa biso lumière epesa biso nguya epesa biso sagesse intelligence mayela musala ya kokoma ba scénario oto komana 2020 ya mbala o eleka koleka fungola biso ba porte nyonso o nyonso mabia koleka kotelemela biso abeba azika o nyonso mabe akoya koleka kotelemela biso azika
bazonga na 2020 bakene kokundama na 2020 biso bata 2021 tokende liboso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Et puis espérons c'est pas ici maman Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul Fiki pour et c'est pas ici le la madame Chichibola je veux dire madame puis me comme tout le monde me Gisèle Tati ya Gisèle Tati maman Versas mbote na yo mbote après mission moi l'Oregoya ndeza la kaka yakabi to bani le année 2021 to lo bananu 2020 les kilo ndenge nini mulumba tela biso nini lumière mososo 2020 les kilo ndenge nini bon 2020 so na bele kelinga malamu na kosi papa bitumba ya ndenge na ndenge otali bitumba kotoyo otali kotoyo mais mutabundeli biso za ka nzambe to pesika ka merci ezalaki mabe makasi 2020 ezalaki mabe makasi donc otala ngona miso ya nzambe na miso ya molimo 2020 non ezalaki mabe makasi mais to komisi nzambe kaka ndenge ya bateli biso akoti sur la 2021 voilà nzambe akoti na 2021 biloko ni oya gabia na 2020 oh vraiment oya sepelisier oya sali ba joie oya sali bien les loki soit vani non 2020 loko vraiment ils a remarqué le chenga et ati pesanga esengo 2020 loko pesanga ba esengo yebiango tumba nde makambo si Gabriel Bolimbo TV tangu na sali eloko le bandeki lokola moi j'ai moko boye tangu na sali eloko wana epesi makambo esali ngamba moko bien ifungoli ba porte ba orphelin pe naza koye babango te ifungoli ngapi ba porte ba orphelin moi muke nazo ke botika pe ba orphelin moi ba nazo mona nzamba zo fungola makambo ozo mona et donc nzambe a fungoli makambo na 2020 malgré bitumba malgré sorcellerie malgré makambo belé mais moi ba porte muke penza ifungam na 2020 moi ba porte belé fungam na 2020 le comme na monde ya YouTube na monde ya téléchargement tout bossa ba théâtre na YouTube chaîne o vraiment yamba ya gabi bien o pe chaîne peut-être yeba ko za ko sala pe le mo tricage comment diabo comment considération za sauter to lo ba bon ba chaîne o moko kaka ba chaîne yambanga bien ezapa na yo merci pa na yo na Belleville TV Belleville TV pe yambanga bien et pas nani sous et pas Vincent Chilouzi la voix du peuple nini soso ni sona oloba bon voilà ba chaîne oyo tous na bosani balimbisa ngai ba chaîne oyo yambanga bien yango wana ouais chaîne lelo moni ko zaki obandaki na bona passe il y a des jeunes OP et négligents en 2020 sango ya bazuma kamba négligent bon deketu nga vraiment na kipate nga lokwa na zaki étoile natala ka étoile nanga si vous comprendre ngai eza pasi po mutazo nga changa na salibanga et ya pasi po mutazo nga itufenga okokate to nzamba salanga ndenge bana nazokola nazala ka ba itufanga te soki etufenga elo mo boye kosala makapa na bimi vous comprendre ni na famille ni na collègue ni na camarade ni na mobali ni na mwana vous comprendre donc makambo kuna kipa ngote nga nazo tracer kaka vie tumba nde makambo si nazo tracer vous comprendre parce que tona mwe nazo kena ba chaîne bato ozomona makambo be balobaki basalaki balobaki basalaki ngasko na koka penza koyoka te makambo wana te na koka ngote na mona ngo charge tu vois bayoka ki basalaki leke tu so mutazo memela bayoka ki basalaki benga na mutu wana si aozo sa vino sima et pas au pexo porte à lola pexo porte à lola ozo comprendre parce que tant vous l'avez est-ce que ça nga leke tu boy na yoki na yinio bakeso sokuna mulumba boy mulumba yake mulumba lobaki boy na yini mulumba entalo lobaki boy nayi ezo ele kwa nzamba lingango te motema moko ozokotsa makambo ebele na kati nzambe moya alingi yango te emsum ozobondela mponza bafungolo makambo me eloko wana ezoetufe makambo na yo moye fungwa mapenza eza te ozo comprendre donc ndomoni oyo elekaki esalaki makambo mosusu bapilipili na bamungu ebakisaki ederange ngai natali nabi
balobaki basalaki oh esika touti yo tali yango te yo tali likambo moke oyo balobi oh bon na fai nanga mpe babakisi balobi akoleka lisusu te tokotala ye ah moi Gabriel ngai na bimi na chaîne major na film liboso des tableaux pa éclairage epesami éclairage na kuto ba misusu na basi ba voanda wana babimaka te nga na éclairage naza mwinda lumière naza mwinda na bota mabongo ozo comprendre ata tata nga za ko lobango muta bota mana chance lokola Gabriel azali lokola nene azate papa so za ko lobango muta bota mana chance lokola nene azate ayebi papa so ayeba kingai ozo comprendre donc Léona sali tumba pesi makambo leke tu ata so benga te tumba nga za tumba ba o monanga ozo comprendre o kuna so benga te talinga te ngana na tumba ba o monanga igabe le motiver ba émission ngeza ba o monanga si et le belangelo na kiko ba pe bon ça sous film était na tiki nanga kuma sa nanga émission nanga na tinga mi wana vai nanga bonga sa émission ko ba tout ça émission nanga show ne sona posa monango ozo comprendre donc conseil nango pesa bandeko nanga to comme na 2021 batika o kuna yeko yela ka yo te ba yela ko ba maloba tango zaka no eloko te ba yaka ko loba te tango zaka no eloko te ba yaka ko loba te au contraire kutu ba silisa ka onde ko silisa lelo kuna ye yo mozo comprendre que bato ba yela ngintérêt po biso sope tozana eloko te tozuna biso te biso sope tozana eloko te po tozuna biso te ozo comprendre bato babonga na ba fatu miracle bon bato bazwa po bon batonga betaji ba nini ba c'est normal banda kumba côté bazape bazu banda kumba côté bazaka fatu te ba musobe baza basu ba bomba na bango baloba te mutata bomba na tetika bon geyo baza na théâtre ke bomba nani akosa bomba naki kambu mutazwa ka fatu oh te na biye mutazwa koleka biso nyoso te sino so théâtre fatu alikibina oui bona na boyango oh nana oboyango mutoboyango zake Monta ko boya ngwaza tenga na biso to mona ka étage o ndako étage o yaye étage o kuna na mbinza yaye étage o kuna na nini o kuna o koto nini o na otanga kombo sikoyo yaye étage o boya yaye to mona kati oh papa na ndenga mabete to tango na suna mami tukala biso ya lelo ezu ya pani obongisi lelo ezu ya pani obongisi vous comprenez toi na biso to foutre na biso to za biso normal okoza pe na mama bele na moko ozo tonga no maleme ya na normal papa na mission de l'équipe no nyonso za fat miracle ndeli ba comédien nyonso na niko azane pe su comédien te atika na e tali na ba toi na biso na eloko te leke tu ko lukanga te na biso na biso na eloko te moi mokem to tozo aka na ba TV na biso oyo yango le tozo vivre na biso pe kaka to fungula mitema na biso ozo mona na bato bakanga mitema oyo baza kaka bako donc mutu moka vandela wana kaka alo bakano donc fina ka yo moninga Gabriel sota pembeni nanga pesanga ba idée malamu ozo comprendre camarade nanga shoga mkonsolo ba ngana Gabriel mo ndengo ba TV ne sa succès boy il faut ce qu'on comme kozabela c'est ayebi makambo no baso yambia olo bango oh yimta nga bebi so mo te a bebisa penga tenga bebisa ngate anga chai mo diabo te diabo te abina nga na changer ce qu'on est nga abina na bishoga nga bongo te na nga mtapesa nga conseil ya bongo te pesa nga conseil ya bien ozo comprendre nga na sala ka blague te nga muto okoza pembe na nga te po fina ka baninga po o loba ba lobia muto to yebite c'est ça leke na nga sous le lobo ina nga le loko te po nga nga le loko te mona va na nga boy o mona pe lobia pesa melinga si mais yo siko tonga na ebike yonde nani leke yo to kenda ke pa mulumba ko ebse makam nanga ponga na to bebana siko tonga na ozane sika yango ofoyo ya na osaloni finayo mokili ya compliqué mais ga Gabi l'autre mona qui mokili est compliqué mokili balu kaka si mokili sala raboy mokili balu kaka tuna tufoza la kama na vie foza no ka kimia okoza no maline to malin ba fi musu ngala mona pe batete ba bon maline mais abombana na ye chaka ya chaka kaka abimi mais abombama
Vous comprenez? Obimisa mutu eza bien. En 2020, tout le monde a un film plus Bervers Arosala, il y a quelque chose à trop. Moi, c'est parce que Azaba tu vas passer une idée à cause de la chaîne YouTube, il y a aussi même d'autres mais le souvenir que moi na chaîne Bervers peut-être tout le monde peut-être bobo tout le monde moi li banda ko ma film ndia ko côté ça mais peut-être ba écriture ya Bervers il y a quelque chose à rassure pourquoi je sais pas c'est quoi ngeta lingate yes isa chaîne na ye ngaza patron na tumba naza patron na Gabriel Bolemboti ça dérange pas ce qui na bina benga leke chute na bengi ete c'est que na sepel na bengi ete c'est que na makambonga nazo comme peut-être ya zate mais sona sepel na bengo na bengi yo mais bah comme des trous tu dis que rosa na rôle té na ba et dalinga ite ozo kangate mais le quoi ba c'est quoi non lukate pas luka pourquoi ah bato tracer boye tu comprends ngate mais ça peut bato tracer nzela na yo mais ça peut parler bongisa nzela na yo ça peut parler bato yo ba na baloba mabe pano na chaîne na peut-être na mbolobi o ko mabe en chaîne na ndem te ça peut parler bato lo baloba mabe sérieux na kata chaîne wana baza na kata chaîne na Belleville oh ndio bike ba ya ba chaîne mso ba bomba pour ba voter bon baza te nga pa baza na kata ata baza pa na baza ata baza ba bana baza ata bazali ba bana baza tivre baza wana ba o bato bakelela bato ba na baza ba dembela pa mutu pozo azwa mwa vie wa bato bakelela bato to benga mo bakelela donc azo luka diembela azwa ata mwa moto wana ata bazo finga ye ata bazo sale nyoso mais soki moto wana ezata ko vivre te menga Gabriel etike ndeke on a trace ke bonga kaka on a trace simba na ngokaka on se comprend millions ça les questions le tout monde peut chaîne il y a tout ça makamususu SB style abissalo en tout cas félicitations à elle mais félicitations à elle j'appelle déjà payé pour un jeu qu'on a en tout cas jusqu'à présent on a joué pour notre au moins on a une chaîne assez là vraiment ils ont que des biens si là azamu tumoko même ngana za oloba na ekala na singa bisilo wa mayele na solo bana ndio sama mayele tika na bakamarade winga za oloba ne ayebi Jonathan nazo bana sila oza mayele mingi bakamara wana tika na bakamarade c'est vrai moni sila za oloba moni aza comédienne a comédienne ya za koloba ngayo yo so pesinga scénario kuma kaka tata bimaki kozonga tata na yebite melelo yo ozomona nzamba sala mais on te dit que mokile balukaka si mokile balukaka si la tiki bato babandaka basali ba 3 ans si la na limite ka sa ko na yebite non te na chaîne metala mokile ezaka ka fungula motema si vous comprenez nana yebiso te que si la pe basi ba diaboliser que non Gabriel boy mais abombi ozomona donc ngato wana tona kipana ngate ngana zaka ka bien na mutu nyoso ngai mutu nyoso sa o akosala nga mabe o akoloba makamna nga mabe na ona yebite na limbisa na ngai nyoso ngana limbisa nyoso camarade kaka ele sa style ka tika ba camarade collègue za camarade noté omoni collègue na lobango butu moyi collègue a camarade noté collègue ko zwa ka o moto vous comprenez collègue ko zwa ka yo moto soka za mutu bien te akoko benda ko moto ngaka na camarade collègue te et puis na saraka ngamu na zarape na camarade te mulumba ebi nga fana na ndaku na ngana vali na ngabo yo ebi nga bien bimaka te so musala ndako église nana camarade te nana camarade ya musala te ba camarade ba auto kola na bango mosu na vali na ke kotala bango ba dinanja ba nouveau to banana ke matonge na ke to vento le ba tabaso to melima ba bière na biso to apena mozile ba peto kuna muziki na biso to kutani ba matanga na ba muziki na biso ba nini na zongi ndako vous comprenez collègue aza camarade non ndio muni atikala ye moko sepela ainsi là na ebite to katikala ye moko poza suna bandinga te boiba na ebite to katikala ye moko mais na kuma komona ye un peu ye rare na ba makambu donc voilà o ngana linga ke pasila yango wana sila mayele depuis kala siko eloko nde salami en tout cas nzamba zo lokumu makamne ke liboso 2021 pas fukali susu azala teke muto ayepa na esila omoni Gabriel wana boy yepa kotisa na motema otunité oyebi mutu na makolote nini te donc na bande ko nanga nyoso tu soki muta yeko yeso likambu fo luka
otuna pe yebaka na mutu wana pe tozalaka ndenge nini na batango ya pasi tozalaka na ye koma ozo comprendre yango wana voilà yango wana merci de bakola na biso to kine mkimkino les arabes évaluation tout ça sans polémique sans polémique tout ça moi j'ai dit toujours la vérité avec toujours la vérité avec que si la place la yemoko pour évoluer n'a pas qui ça a tournage nanga mais pour la chaîne les gars tu azako koka na benga lula ai a tout ça ça na okate ko koma mais na comprendre lelo si la za vraiment lelo tu vas belle vie kande baza féliciter bango tout baza bango nyoto baza bango féliciter baza vraiment féliciter mais collègue aza moninga na hotel tes collègues camarades noté OK mais kabina 2020 yo ba problème est de tous ba comédien surtout na mambia mabala na makambo ya ba vidéo ya mitakala na makambo wana mais ba tout na ke mtu ya gabi ba baza satanga bazina de loko na bimate surtout ba collègue ba bureau ça na nini na mitu 2020 ba tambola na ndenge nini tendeza boye au moins les loka kyodo loka suki tikale kika ya kyodo et ça masoti ah bon zimelanga en tout cas ce que ça mi c'est que mutu wana na ndoki allo kaka donc so mon estami peut-être mutalala kina pandi makolo lala mabe na ndako na bango baye bazui caméra asa nini ala ki mabe pandi makolo bazui caméra be téléphone baye ba filmer ye papa tusu bala mabe apanza konde musa ko na kale so pandi la mi pandi na ye na mbeto ndeni mutu mususu akoza la na kale so ami pandi na ye mbeto mobile apanzi de forme ndeni ami pandi na ye ça non ko ça ça on va donc na bandeni kolala ya mabe mutala la mabe position za ndeni kasi mutu sala la mabe position tout ba mon position ni on panza na te na lobi boye vous comprendre ngate mutu sa ko kolala azala kaleso na na soutien bien mabe de pole azala l'aise yanda kuna ye alali mais bakini maduso ya kebele vous comprendre à cause alali na ye apandi na ye boye apandi ya basi boye mutu so alala ne bongo moi je te dis apandi boye oui bazali baye bolala te bazali la sa position apandi bona nini mutu so bolala te au moins mutu so sur téléphone asali nini elle est tout aya zui a filma azumi abwaki mais na normal penda bona nzimi te ke et ça malgré wana kindoki chance pe est-ce que tu la vidéo non pe oh tinda pe oh wapi tinda pe mibali tinda pe bato za amoureux rien nandeni oya lenda na sango te la ya kale sapela tindela mutu te ngamu biso ndo tokanga ba photo biso moko sumta yiba ngo soki na yiba ka ordinateur camarade nanga ndi ba publier ya kale sona tindela mutu te biso mona mindele bon le moment bala le ba déception yi ba problème yi 2020 c'est ba comédie na comédie problème sur problème bon en 2021 parce que les questions to bala kaka ceux qui mo bala mona ni bala no kaka vous comprenez mais conseil on peut ça bande ko ngande ba talaka bien ba tunaka bien avant ko bala excusez ba tunaka bien avant ko bala mo bala zo bala za ndenge nini est-ce que ça marié a divorcé to aza pamba to ndenge nini voilà pour se rebelu comme na pays étranger qui aza yemo ko za rapasi pays étranger za ka muta koti libala bavandi ozo comprendre ba yaka to vande yake bele biso to voyage to ibanga mbonde za yaka to vande le kakibele donc mutu sa ko za pe yaka to vanda alingi ne susta bae na ye alinga luka ne mwasi mususu to benga ngo libala te andi abaye donc mtaka bakabwa na bango azwa na ye mwasi mususu donc faut ko vérifier ka bien ko tunaka na pembeni eza comment eza ndenge nini opesi koma mutu mobimba voilà donc conseil na opesa bande ko nanga ngo soki ba obala batu baza ba mboka libanda voilà tout monde ko na suka émission na biso pour d'autres choses ma belo ça ngbe semia gabi to na sujet oyo te ko kanga vraiment babi meilleur besoin li ba besoin so année 2020 oyo quand même ambiance d'Acosta et les journalistes et l'actrice Davina premier jour ton mona ki na likambwana et ça qui on dit bon et ça lenga mabe na mole ba bwaka ki yango ça lenga mabe makasi pona ebi ba position siko nanzima kite donc ça lenga bien te mais na kipa kite na vanda nanga avanda ki na moni ne remia bwaki biloko nini wana bato ba comme ce ko komelanga ou Gabrieli kofodo ka sali mabe ba msusu bazaki contre kofodo ka sali mabe likambande ngwana ko kiko bwaka te fallait pas bwaka ngo boy ba msusu ba bi to tinela Davina mbongo to tinela kangisa ye boy ngabe o kangisa ne te ba ba famille atakangisa ko tane prison te
ya na likambo bongo ba yemta te mo ba swana te imta tinde bango te bon ngati ko leko pesi nga kanda nde oleba senga pardon ke baboli bolimbisa biso ezalaki nango eloko moko boye mais bon ba bolongo ba bezalaki base non ba beza ba balolo te ba biki réellement eza base te oh Jonathan eza base te nga okosa te nga na ibiso ana kosa rateti pona okosa na kota lifeo na kamezanga mais base comment tu sais biki Davina za leki na da kosa za leki na bon va leki na mais ba da kosa na Davina ba za bolingo te ba na rapport te ebite papa mais za base te yo Davina abimana da kosa yo moni ndenge mabe soki babimaka nalinga mutu aza ndako mutu abimana mutu mosusu te nalinga ngo te nasepela nango te ata yo pe obimana mwasi waza mwasi wa talibala nga alinga biloko wana te naka contre biloko wana oyo baze bele oyo bazotelengana bango baza bango ebele ozo comprendre zoa na yo sakana ndenge okosakana soki okosisa yango mokolo moko osilisa mais ozobimana kata ndako ya mutu c'est pas bon et surtout na bino bato boyebani bakotrike yo mayele mokuse sizomoni osengi mama ozalaki ya solo ndenge tio yo ozalaki invité nakendaki te kasi boso yaki base balinga basignale okelekeleke tosala base moko yaka sikoyo parceke bainvitaki nga bazalaki mpe wana bazalaki surpris bayebaki makambo wana te bakreaki bazalaki scénario yango bacrée mpo basala filme eza filme ina bosene yango basala yango feti nga na monanga te nga monanga scénario feti te feti yango bowana combien yo osala filme tosala feti mpo tosala scénario kasi lobati okangi monoko lobati comment na figure ya Davina papa pesanga secret na nga na mela na kokota te comment na figure nezalaki scénario to ezalaki scène to ezalaki omoni azolela yango ndakosa yango koma muta mbongo opwasala scénario po basala feti aza elengi bayolanda babedakosa azaka elengi na ndenge azalaka nyenye wana wana ozomona kaka mutu nzoka vertige ani songi nde songi nde vertige ani songi nde vertige donc aza good non mais mandefu na ye tu vois nini tu vois sikoyo dape amonana kote bolingo ape makasi Davina bada wana te dakota mobali moko amonana alobaka ndenge nini mina na oje chéri émission ya biso esili sikoyo émission esili émission ya biso esili eza begie eza bango nini oyeza bango nini nga nalobi boye nakokosa te ozo comprendre nga te nakokosa te eza na bato kako basongisongi bazali kaka kati na bango wana oyo bakende kosala balini na bango wana basi baesenga ya gabi toke kaka kobongisa nasi na kwei na mbemba me nake kaka tobongisa c'est tout si to comprendre bien eza besi na yo otanga kombo te mpo baya kobete pamba donc nasi na kwei na mbemba nake kaka tobongisa tala kaka mutu boyeboye bon conseil na opese soki eza ya solo atika moi je préfère mieux un homme jeune abima azwa ndako na ye asala bafaire na ye alinga moto oyo alingi ozo comprendre ke bayibi oyo na identité moko boye mais ozosala makambo mosusu eza risque tozobanga nde inde oyo bakataka mwana mwasi wana mike mene ezaka indien oui yango nga nde na yoko nazobanga yango wana tozobanga ti bapeka banzoto moko tozobanga do mona ebe voilà de Davina oui nasi namoni tolia nini ngolo moseka na bandali nayebi aza indien namona oui ozobanga kata Davina tozobanga sani tozobanga ne bakataki fi wana abima asala makambo na ye je suis contre na contre bona kada ya mobali déjà ça mobali kuta za pomte mbala koza ne mwasi na ndako me amoni ka oliaka pondu mingi akoluka pe matembele mais alibala te azala libre vous comprenez moi c'est moi azala ne libre
ba public etomboki vraiment eza déjà elekaki nango totika yango nayebi ke 2020 clôture na 2021 ebandeli ti nayebi ke nde tosali boye j'avais cessé que makambo kobotama tokofanda so na place aza koluka nano moto kolongola priska na pasi oyo c'est ça makambo oyo elongoli priska makasi na pemi toyebi ke soki dossier bimi na bavete biso nakabika bomo nazosuna mesi na kiti bakobona biso kai mosala na biso toya so tokofanda a tokoloba liso makambo yeke tochange bakiti eza na mbongo te isa papa pola sombela papola ngo komeli yango pana yo boniko punda bafana oyo balingaka leketu nasi nalembi nanga bakiti oyo bakiti oyo ese bebi leketu boni koumela bakiti ese bebi nango boye bapromeleke ozoka kote osala boye namoni osuna pota monene na likolo nzambe mawa obondelaka nzambe ya bitumba bitumba ezaka victoire eyaka après ezaka na nsima bitumba so omona bitumba victoire eyaleki biso nyonso tu na 2021 oyo victoire ya nzambe todiembelaka boye todiembelaka boye nzambe asala biso grâce asala makambo ebele na bavi na biso ozo comprendre